esengeli bosalela biso mosala wana esalama tozwa kimia po parce que tolia te bana batanga nzela mpe ezala na propre esusi na nga nde eza na bamateriel mpe nde eza kompetemeto sokemenaka kaka na mapaso wana yango moni mingi donc lolaka na susi donc bana soki bakomi kaka 3e 4e documenté bakoma 5e piane fois 4e donc ifo kotinga ena centre ifo parce que bamateriel mpe natuza na moto nzela nde ekimisaka biso na makambo ya baekole baekole ekangami na baekole ya makiki donc esengeli bosalela biso mosala wana donc effort na biso ndenge yango ezosala par rapport ya susi oyo toza nango nation donc koservir bana mpe basala nini me bayeba kuna mais yango nde biso moko batozala ndenge eza ya leta gratuité d'enseignement malgré tout ça prier très bien bakabela ya biso biloko neti balivre tozwaka balivre même bon tosengaka te toza mpe impayé Bote na bakongomani nyonso et puis na bato nyonso boza partout dans le monde boza kolanda biso na émission ya découverte na mokolo ya lelo na kati ya e-news et télévision ce platif votre humble présentateur oyaza ko présenter émission au découverte na kati ya e-news et télévision na pesi bino bambote belé pour na confiance na fidélité au boza ko koba ko pesa biso na kati ya Isaki News TV comme vous le constatez naza na kati ya plateau T donc nazali précisément na commune ya Maluku naza na kati ya Kinshasa na kati ya la capitale Kinshasa la belle mais na commune ya Maluku na quartier au baza ko benga quartier Kingawa toye awa ko sala découverte ya site oyo ya commune oyo ya quartier oyo ko faire découvrir bino mode de vie ya bato koto oyo état ya ba école batangelelaka ezaka ndenge nini valeur ya enseignement oyo ezali na quartier Kingawa awa valeur ya santé ba état ya ba centre de santé tout ça donc mode de vie na bango civilisation na bango pe eloko ezali su ya mutu ya makasi banzela soki bazana banzela ya malamu oyo eko permettra que le voisin moyen ekota pe koto na kati ya quartier oyo Kingawa elongo na baimboka nde tokotuna mituna po to faire découvrir bino nyonso oyo ekutami na kati ya commune Maluku précisément na quartier Kingawa eza na capitale. Ndenge kaka nalobaki tozali na commune ya Maluku na quartier Kingawa tozwi mutu ya liboso ye papa po tolobela na oyo tali nzela deja kutu omipeseli kombo na yo mbote papa makusa moto papa naza na susi ya makambo ya nzela ndenge boyaka alobi oza pressé naza pressé nzela nde etumisaka biso na makambo ya baekole baekole ekangami na baekole ya makiki donc esengeli bosalela biso mosala wana esalama tozwa kimia po parce que tolia te bana batanga nzela mpe ezala na propre esusi na nga nde eza place wana papa toyebi ke nzela nde epermetaka développement ya makasi na milieu eza nde nzela mpe kaka yango mpe epermetaka lisusu ke même kolia euta bipai mosusu eya bisika bino bozali sikoyo est-ce awa bo bénéficiaka pe na babiloko oyo eutaka même ba province mosusu to ba commune mosusu kaka ya Kinshasa ekomelaka bino elekaka na nzela nini parce que oza kobeta sete ke banzela na bino eza malamu te ba grand car ba remorque ekotelaka wapi po ememela bino na kala kolia to ba biloko mosusu bon na biloko wana nyonso ndenge bouti koloba ezali ekotaka na nzela oyo biso tozali toekoti na Mungata elongo Mungata Fumuketo elongo Fumuketo Kinchele eke vili bandundu mais susi na biso ezali bobongisi na biso nzela biloko oyo ezouta nganda bangala ezala na principal pe parce que ezokolesa groupe oyo eza na Kisasa na série oyo tozali. Je pense que boza na ba centre de santé wa est-ce que na ba moment oyo e arrivera que kamoko urgence ok ba centre na bino awa ekokoka ko maîtriser ngote ezo senga faut beau faire déplacer mutu dans le média na banzila nini o bokoki ko bimisa mutu même na capitale na ba gombe kuna ba ville pour azo soin na lolenga malamu na projet ya awa Fumukento ezali na centre de santé ezali ya compte ya l'État donc na part eloko wana bazwaka ambulance na mbankana iyo kuzwa mutu awa akena ye na mbankana soki bakoki te bakena ye Kisasa sika tozali mutu yande yango wana parce que na ba école balobi na biso ke
Ah, tous à découvrir bino donc école au eza na kati ya capitale précisément na commune ya Maluku et longo na papa le directeur donc to ko mekambe ko kota pe na kati ce qui a coupé sa biso autorisation totala oui conditions de vie ndenge nini école ezali c'est possible to kota na kati oui bokota kaka ndenge tous à komona au école ezali na commune ya Maluku D donc école eza na capitale. Voilà, papa alobaki na biso ke baza na baban ya malonga te tout ça papa. Alors sikoyo boye na ba condition ndenge naza komona baban boye ndeti awa kutu esikata ya kokomeleza te donc bana batangaka ndenge nini awa papa na ngai to sala ke fort biso moko donc net baba oyo biso moko ba to sala ke fort po okende kozwa mwa mbongo na yo salisa mwa libaya po bana babanda kotanga yango wana omoni ba condition oyo ezoleka leta s'occuper biso te il fallait basala biso bâtiment ya bien siko okasu boza awa na kati boza kotanga ke mbula ya makasi bandi est-ce que boko kata ku to mbula ekotaka na kati mai ndenge nini to komba soki mbula ye biso nyonso panzani po basala eza mabe moye ko garder bana eza te bandeko balandi ya News Télévision toza précisément na commune ya Ok papa, monsieur le directeur, tu peux te faire découvrir sous ma cam. Est-ce que na école tu allais avoir bana basala rapé examen d'état? Oui, basala même elle a fait bazouaka très bien, même exeta très bien, plus 100%. Ndeti ba option nino yo bozala kana ngona école o koki ko faire découvrir biso. Pédagogie ezali, biochimie ezali, scientifique pe ezali. Effectif ya bana bozaka na bana ebele na école action outi koloba ke tozali na ba option de tu pédagogie biochimie to kindina no na côté oyo ezali pédagogie. Est-ce que na kati ya école oyo bana o bino bo formaka awa na pédagogie bazala ka pe na compétence ya ko former pe ba o ba ko ya après? Oui, c'est normal. Baza bien formé. Et bon ba oyo ya biochimie to yebi ke option ya biochimie et singaka trop de pratiques ba labo je ne sais pas est-ce que bozape na ba labo awa oyo eza améliorer oyo pe ekosunga bana o baza koye ko la biochimie donc ba ye ko lango malamu ke na ba o pe baza na ba commune ndeti banjili ba gombe kuna juste formation eza pena normal. Mais et là on dit que biso des moyens de labo ba labo mpena nde ezala pena comme tel parce que toza pena tozo se démener na centre wana ozomona wana pena donc ba matériel eza comme alors na centre kuna ba matériel pena eza comme tel mais to se démener kaka na ba façon wana yango moni mingi donc toza kana souci donc bana soki ba komika ka 3e 4e des humanités tant wa comme 5e ya des fois 4e donc il faut continuer na centre parce que ba matériel pena toza na honte pour na bana ya biochimie pour na labo siko mwanda mu ya matériel o olobi boza na ngwana eza oyo leta apesa bino to oyo bino moko bobunda na ndenge na bino moko ke po bo meke mpe ko organiser makam non eza ya leta te leta sala ke loko moko te ndenge moni memba sala ndenge eza donc ndenge to so se démêler donc na ba effort na biso donc be effort na biso ndenge yango ezo sala par rapport ya souci to za nango et nation donc ko servir bana pe basala nini memba ye ba pe mamususu mais yango de biso moko ba to sala mais eza ya leta ndete na oyo etali gratuité d'enseignement. Est-ce que na école na bino awa donc boza ko bénéficier pe na oyo etali gratuité d'enseignement? Oui, gratuité d'enseignement malgré tout ça payer très bien ba ko ba biso biloko neti ba livre to joa ba livre même bon to senga raté to ça peut impayé la gratuité d'enseignement pour ba ke bo senga mbongo te biso mo to ko futa mais si ko yo beso ba l'accès to joa mbongo te to vivre aka bongo na gratuité oyo ba senga gratuité bon monsieur ba zo mbongo biso awa to joa mbongo te mais ba livre to joa